Washington elaki kopesa maboko na bikolo bya bassin ya Congo po ete zamba esila te. Motindami molandi ya lokumu ya Joe Biden pona klima asololaki pona yango na Denis Sassou Nguesso pe Félix Tshisekedi ya mbona likita COP26 ya Novembre na Glasgow. Bakambibi yamba bayokani kaka te sima na ngonga tuku sambona mibale mutambwisi ya Assemblée nationale apesaki bango pona kopona mokonzi ya Seni. Bakambibi yamba motoba bayeba ponaki Denis Kadima balobi bayokanaki te kokoba masolo lobi loleki. Molongani ya nkondo Robert Mugabe mokonzi ya kala ya Zimbabwe aboyi mokano ya bazuzi ya kokundola nzoto ya mobali na ye pona kokunda yango na sanctuaire national na Harare. Bazuzi bakatelaki Grace Mugabe kofuta ngombe mitano na ntaba mibale po akundaki mobali na ye na bozangi lokumu. FCC laki kokotisa motion ya défiance pona bolongwi ya ministre ya PT Antique Augustin Kibasa Maliba pona mpako rama ezwamaka na telefone.